ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Mosatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiando qui TV Identité, Yabundes, oh maman bino la cabino kakaba, histoire vraie pour esa la bino bavre makasi, Nabanda kunabino, partout bozali, ndenge na loba kanzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka, masolo ya Irène Masiando qui esa la vraiment bien makasi, yango to ebisa kabandeko nyon, soba zolanda biso partout ba, oh nanu ba sabona na sitiote, bo sabone, bo s'abonner au site ya maman abino bandeko déjà bo s'abonner bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo to selaka proverbe 19-20 po sunga yo nanga na suite ya vie na pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi so amebla 22 ndako na verchache moi sa longa mpiaka ezalaka yo Betty la patronne to sanité balobi mama bibi chez moi nzambi et ou non en direct de 001 BBC de moi-même to pesimbote na vie na biso Jadon Fumu ya Zélande balobi vie na nga Jado makola Jado Fumu umela bamurena bamurese to yaka bongo to pesa merci na Willy Moucheni le vrai code mboka papa social motomoko bien makasi bandeko bolandaka mama Irène Masiando ki na ebisaka bino ozali bomunene ozala mwasi tope mobali ozana posa osomba gen ya kitoko ya qualité ozola tango peso treto libumwezo kita benga yemoko balobi Fatou Sene la sénégalaise balobi fils fashion de makambo boutique ya kitoko ezoteka ba mayaka ya bien ezoteka ba bijoux fantaisie ya kitoko ba rouge à lèvres base eza gen pona ba papa pe ba mama mabumu ezwa vraiment forme ya kitoko to pesi merci na mama Cornelia Luntadi la mwana télé simon sia tata na kati ya bundes balobi Gracelet cosmétique balobi to tikala kaka na yo mafuta na biso ya sur ezo sunga ba mama nyonso ya communauté ba vrai chéri ozana poso longola luvambanu ozana poso longola ba tache na katikati ya makolo na kingo partout benga mama Cornelia okozala jamais déçu merci pour la patience et fidélité na ba mourena ba mourezi nyonso to bosante ko pesa ba bisou na fifi tomo la japonaise maman na Erastine ya kati pourquoi pas ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati ya France ba mourena ba mourezi na invite ko beta lisolo bandeko ba benginga ndeko na biso mwasi disons abenga mama irani senge na conseil na bato balandaka yo
na bameka kokomela nga basala ta ba voice ndenge ka koyebisaka bango basunga nga na sala nini. Nazali mwasi ya libala na utaki kobala. Mama Irene banda na bali nazosala 3 ans na mariage nanga. Mais grand frère na biso mwana mama na biso ya mibale abala déjà aza na mwasi na ndako babota bana mibale. Problème ezali ngana mwasa grand frère nanga toyoka na ate. Toza na ba problème mama Irene et compréhension moko pas possible. To soit na ka na semeki nanga ata lobi na éviter mama Irene esimba ate. Et ça là que tellement provoquant nga mingi mama Irene banda na bala toyoka na kate ça là que ba ya nanga basi ba côté langa et koma rando. Grand frère na biso ko a côté la mwasi ne po biso ebimi loko atolingara semeki na biso te mwasa grand frère na biso. Mama Irene moi so aza ateti. Moi so aza ne compréhension azan na ba défaut nyonso mama Irene nyonso salaka to ebite so keza koluka grand frère monaka mwasi ni azana raison. Mama abiso ameka koloba na grand frère ke meka koyeba pourquoi bandeko no bazoyoka na te na mwasi no a bloquer mama bota biso. Donc belle sœur wana aye lokola po akabola famille na biso mama Irene kimia ezate. Yango na yeko senga conseil mama Irene parce que naza choqué liso na nga eza mukuse. Mikolele kika ndenge zalaka tozoyeka be compréhension mona famille salike ngana grand frère nanga tozene be compréhension makambuka ya mama abiso ebike mwasi ne abenga afinga nga mama Irene mama utetala kingate so eko finga logique fa finga ba grande sœur nanga ponga na zaleki mais afinginga makasi ponga na benga ki mama abiso mama Irene esala propreté nga pe na finga ki mwasa ya na biso famille za ya kokabwana mais loko na bengi mama Irene koto swana kana butu nango nazo loba loba na kanda mobali nango abalanga zo epsanga bi bongo belle sœur na bino pourquoi zo se comporter bongo makambo bozo soigner na logique yoza na raison mais ye a komi ne compréhension makasi bo epona nini na koyeko yebiso makambo ko elekanga na grande na belle sœur no mosa ya na yo na yebisi mobali nanga eza nini alobi avant nga na yeba yo nazalaka copain ya mwasi ya grand frère na yo avant na yeba yo na yeba ki famille na bino te na yeba ki pe grand frère na yo te ndeka nzamba tambusa mokili tant na yeko bala na famille onde na yeko kuta grand frère na bino mwasi na ezali belle sœur na bino donc tia zawana ami yebi ki azala mwasi nanga ndengo yo kaka tsala bazua na mena sako ezala penza teke kisemeki ezaka yo kazua po déjà un jour ça yebisanga tokuta na biso mibale oyo wana na tinto bala na tant comprendre que ezanga mnena bala yo abana nga yo lingo bala mwasi wana mwasi aza ndumba eska kobota ne bila bazemi o ya longola alobaka na nga bongo déjà koma ko sala bazua moko bo andimaka te ke ngam na seketuva na kati ya famille na bino donc bref pona ke no mukuse na zalaka ex ya belle sœur na bino mwasi o ya na bino abala donc avant na yeba yo avant ya na bino ayeba ye to zaka mwasi na mbali na ngai esimbaka na ngoti to kabwana to mela na makila te mena remarquer rande zo koma makasi na eza zuwa po se to kute na nga ba réaction ezalaka kitoko te luka o éviter po bate libala ya grand frère na yo mama Irene esi mobali yo na belle sœur nanga bozalaka ba makangu na kala avant yebanga avant ya na nga yeba mwasi ni yangwa linga ngate abi oui yangwa linga kote po sa sola nanga alinga kote abete nanga masono ka ya mabe ba photo ex na liboso alinga ko bala oye muto alakisanga ba photo mobali na yo apesanga na ba raison bukabwanela aloba ebele pona libala na liboso o mobala nge ko bala o vino mobimba na yebango epa ya mwasi ya grand frère na ona pekisa ye a éviter aza mwasi libala za na bana tala mwana na liboso aza na 7 ans aza mwasi na yebaka déjà kala bambula eleki ebele mama Irene esalinga bien te grande sœur nanga azalaka na France grand frère nana mwasi ne baza na France biso pe toza na France mama Irene na oki mutema nangi suki donc mwasi ya nanga selingaka ngate asalaka nde zuwa mama Irene na sili mayele lokola na landaka yo nena biso nanga ya mukuse ba mourir na ba mwasi ba pesanga conseil na vandisa grand frère na biso na expliquer ye libana bange ko beba te ekozala ndenge nini po eza makambo kala normalement mama Irene na kosela bese na ngazua te pa kosela ngazua te pona histoire vraie mobile na tanga zalaka kopene ngala mobile to yebanaka te grand frère na pe ayebanaka na ete c'est onde national mobile ba date ya peske mbula bazalaka rien à voir na grand frère na rien à voir penanga mais siko banda mona ki babalanga po mutu babalaka liboso pa yana bazana mwana 7 ans ngana osaka 3 ans na mariage mama Irene avant tozalara bien tant kana bimisa fiancé kaka présentation na nga esika rando banda le on a comprendre que aselanga zua
Mama Irene bo pesanga conseil. Na ebisango mama abiso. Na ebisango bandeko nanga. Na benga grand frère nanga ngai mo na ebise directo na benga belle sœur nanga na kebisa ye na sala nini. Mama Irene basi mingi baza mayelete. Soki nga nazaki ye nenge na beta makambo kara po mbele nanga bandeko yebisanga te. Koswana suka niveau to finga neli mama Irene rendo wana nanga mona otuna yona mwasa ya nanga tokendaka mabeboye ataba ya nanga bazana ba problème mundiringa ezoleka pose ba famille koma na problème na ba ba kotela ndenga po ngane to koma kina ba ram mama Irene et compréhension ezela koluka eza sous normalité bo pesanga conseil na sala nini ba morena ba moreze na ebisa grand frère nanga na vandisa mama abiso na benga belle sœur on de toyoka na rate na kebisa ye to na ebisa ba ya nanga mama Irene na suki mutema na bi pourquoi le kamba beko sa maka na couple ya nanga ya na biso azala bien mama Irene famille na biso tozaka ini ka ton ko soigner bandi belle sœur wana tozako coopérer bien avant na bala mama Irene na sala kerrer mo na zora perruque ya belle sœur nanga ton nazaka na fiancé mama Irene amona no fiancé nanga te ba fiancé nanga te bande ko pesanga ba perruque bilo na bande ko lata. Ma mère, on a présenté qu'à mon bal dans la présentation, il y a 2 semaines à Benganga na PC perruque nae. Ma mère na zongi sa perruque wana a ebi sa grand frère na fa futa perruque wana e baby na kata ki on kota liboso mère na tika lo kata perruque te na kata perruque ndenge ni to zabatu. Perruque zaki ya sikate si ba kata si alata na kata ngo sou pourquoi. Rando e banda pona perruque. Mama Irene a foutu sa grand frère na perruque a benganga loba n'importe quoi bengi grand mama Irene rando e banda pona perruque tozalaka na biso bien avant na zwa fiancé tant nga epeke na vivre na mobile moko amona ki était azalaka ne pe à l'aise tant ka présentation nge sala mama Irene esika makambo ebanda bo pesanga conseil na sala nini liso na ngeza mula ete na yona Irene Masiendo ki TV parce que biso to sela ka proverbe 19:20 pues sunga yona nga na suite ya vie ndenge na betiso na tangi komba belle serte na tangi pe kombo yandeko na biso mwasite aye ko senga conseil parce que azoyi bata bomba likamba ngo taba vandisa grand frère vandisa mama asala nini bandeko bolanda ka biso na bolingo na respect bozala kana ngonza mbalola apambola bino bo pesa conseil moko ezala kitoko parce que za makambo ya vie pe ya famille ya bato. Nzambe apambola bandeko nyonso bolandaka Irene Masiendo ki TV pona patience, fidélité, confiance bo pesaka mama Irene Masiendo ki nzamba lola abomba bino tozozela ba commentaire na bino asala bino bolamu. Naomi Mwenge ya papa de Gaulle comment pour esala biso bien pourquoi pas Jolie Musongai des longues jambes bokoma. Copine biologique tokutani mbala sima soki mwana motazongite. Bisous. Bye bye. Kinel. Oh. Parce que biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga ngolo ba bazila biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo bakoli na tinda kiko. Moi tini biloko ça fait 6 mois non agence nango. Mais ekokoma te ve. Non. Rita na bilo pe leki nanga botaka pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndela ba moko na studio, aboka ta mutu mo libanga te. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui dans ngola ils ont chargé l'élo tout ça biloko que nous joyeux quand on regarde ça quand tu côté de la salle ils ont cherché biloko dans Angola fait 45 jours de 45 jours de commis Il fait combien d'années Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque biloko en France et qui m'a mon Angola la conteneur peut direct 45 jours sur biloko là pour les autres biloko sur la voiture vraiment mais quel est le joyeux nango maman Antonio Miala mwana mobali ye wana nayebi soko pe yaka rita yaka nangona eza wana Angola normalement eza na palanka na palanka bana tu Angola bayebi so komi kana palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palaka mudumba batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.